Tindika bosolo na bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila azabongo mongamba na bino pona koba bino mayema kolekana mboka ya Kongo na bosolo tozawa na kosala mosala penza na bosolo elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pambate biso ndeba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya bosolo basango obolingaka pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp ezawa na pona kobenga na zawa na pona bino pe bozawa na pona biso matondo mingi na bandeko bazunzinga to libaku ya kolanda Tindika bosolo na bisiko bozami na television na bino ya Tindika na pesi bino matondo mingi pambate posala kabiso posato esengo kosala mosala ngo ya mboka na bomesana nde to mesana kobeta to kolbe masolo ngo ya mboka to tambola kingai elongo na biyumbui na equipe na biso Tindika bosolo pona kuyebisa to pona kuyoka bayo bako milengele pona botamboli ya mokolo ya jeudi pona koboya ndeko Ronsard Malonda pona koboya ye balobi aza lokola Kongo bololo likambo mosusu bandeko bakomelinga balobi ete na ebisa na bandeko nyonso bako marché mokolo wana baya na ba cache na bango baya na ba désinfectant na bango na maboko tolongola pe bobola na tozi misala te mais moi mike toza nango to sombi cache ne eza na ba prix nyonso ya 500 ezali na 300 ezali ya 1000 francs ezali to boyi moto ayena ba cache ne na liboke pona kokabela nango pona koboma batu to lingiti soko moni moto ayena loko wana yebisa ezonga loko wana kopesa ngo koko na bango to tata na bango yo yaka na cache ne na boko to bateli kaka mibeko ba isi biso pona botamboli to simbelo kwa moto te to tambola kimia mafinga pete to zana posa kaka ndeko Ronsard Malonda longa na réforme ya seni pona kobongisa lisusu seni po to za lisusu na posa ya bakambi ya église te to ba pasteur ou bien basango to boyi bango pamba te balelisi biso mingi to za na posa bato ya droit de l'homme netinga na sina poni Christopher Ngoy a mérité place wana aza moto o asala ki réforme ya liboso mais ba boya kiasa na musala na pamba te boya ki kosangana na ba o ba ina Kongo ba o ba yiba ka Kongo ba o ba bomaka ba imboka boyi kosangana kosalela ba musala zala ki bena posa kosalela Kongo musala na ngo esala ki ete balongola ye na mulongo wana batia bato o basakana posa kosalela misolo na kosalela bato misala tolanda ba imboka ndenge basakoli pona botamboli ya jeudi Tolo ba makasi quand même bayo ka IDP sasa. Est-ce qu'IDP c'est ça palou? Est-ce qu'IDP c'est ba komele lokola palou? Voilà que ça que tous IDP viva! Fatime! Kabila Kaya! C'était la Fatima Bogodi. Obanga Kabila. Fatime. Kabila Kaya. Le chef de l'État a fait voir à tout le monde que Bible est constatée. Ce que mon gens vivre nando kinandaku lingaye. Est-ce que vous bien plus ce lingandoki même jour na kolukali ayo bandoki mususu ba hotel melaye facha lingaki FCCT malingaki ala tsamukili mobimbake naza mutu mabete ce n'est pas parce que nazu pouvoir na kanga bango na tia bango na boloko to pesa bango temps mais mutu ba pesa ki temps Alexis Buzoba na ye alingo changer te maintenant on va dire ki fati Pensa parlement sala boy ba pesi fati raison peuple ye moko abimakata salini peuple ango zabino bon betela maboko bino moko da que le moment viendra où le peuple est moko à se prendre et qu'on a besoin de penser parlement mais peuple est moko à kotuna nakuya Francine Muyumbe Zakawa Yozo Finga Batu République de Wewa. Les Wewa sont des Burundais, les Wewa sont des Rwandais, les Wewa sont des corps. Sauf qui constitution en son article 64 et lobby que tous les Congolais azana droit ya kobare zela na mutu nyonso alingi kozwa pouvoir na makasi soit pour exercer pouvoir de force
yo ozali kokota na parlement voté par le peuple oza na besoin olekisa mibeku ya mabe ezali koviole constitution na biso baoyo batala yo présence ya président Jean-Marc ezali kosala bango barrière na kati ya parlement alors mpona kodiminuer chance na bango balongoli ye croyant ke basali ye mabe par contre basali bien eri ya abimi buzoba na bango ebimi na pole maintenant peuple to ayebi ke balongolaki ye na motema mabe po balekisa balwa ya comme maintenant eleki te peuple atomboki peuple alobi comme balwa toganye yango eloko wana ngana bosala yango idps viva bombetela maboko bino mona est-ce que balwa wana eleki ekotikala mpe koleka yango nayebisi mpe bino lelo Ronsard Malonda akozala jamais présent. Le peuple gagne et gagnera tout. On lui mettre la maboko lisusu. Que le chef de l'État na conseil des ministres il y a vendredi à Lobaki yango déjà. Boye ba fati 5 grands politiciens. Il a déjà préparé moral et gouvernement Mobimba na conseil des ministres. À Lobi na bango j'ai entendu dire que choix il y a dirigeant à Seni et Zalaki objet de beaucoup de contestations. Banani va contester confession religieuse au bazali na droit ya koponaye. Mais l'église qui mangiste à l'obis, ceux qui ont zaka mundi minabiso, allo ba parasini, toyebi eti. Église catholique, oyebi ki Ronsard Malonda, ezali choix ya Fridola Mbongo. Est-ce que vous voyez bien? Na fongola, allo ba, na bibisa, c'est viva, Fatime, Kabila Kaya, ba candidat baza 23. Balongoli 17, etikali combien? 6. Na 6 ou etikali 3 Kassayen bazana kati. Congolais comme tout le monde. Batali diplôme na bangote. Batali parcours na bangote. Batali expérience té. Mais du fait que baza tribu moko na chef de l'État. Balongoli ba. Sans critères valables, sans raison valable, du fait que Bazaba Kassayen, Yoka Fridola Mbongo, Moutubazo Benga cardinal. Alors, du fait que Bazaba Kassayen, ceux qui vont avoir Seni, comme président Zalina pouvoir, va soutenir Moutuna Bango. L'unique raison Yangwana, Bacha Bango Liban. Maintenant, Batika na 3 Moussous. Na 3 etikali naloba na bimisa église catholique abosani oyo ya tie mopanzi alobi nazo soutenir candidat ya église protestante bakandidat batikali mibale eyale e Ronsard Malonda maintenant badénonce eyale balobi ke ye azaka na liste ya Lamuka azaka candidat na 2018 akoki kozala candidat te balongoli eyale batikali combien? C'est comme ça Ronsard Alek. Alors mutu asali que Ronsard Alek ezana amongo soki Ronsard ati kaka Denis Kadima un expert international en matière électorale mais balongoli kaka parce que za muluba critère moko nyonso yango wana pourtant un expert maintenant batingami na Ronsard na eyale mais est-ce que lingi kolobake soki présence à Moulouba, Balouba Moussous Bakoki Koza Baposi Moussoude. Comme déjà Balungoula qui est, Batikana Ronsard, Soka Batouazala qui tango comploso Salema, Bakangi Mounokote, Babimiti na télévision, Balobi vérité. Au moment qui présente, tu sais qu'il y a du copé sa type, il y a Mounene, na cardinal. Après tango ensuite, il y a Alandeli à FCC, na Makasi Yamoko Atuni Bango. Balakaki depuis Rome tino lo bapesa te tango baye kopesa bapesi na mbongo langa jesha akomi kono balkanisation na mboka oyo pendant mandat ya Félix Tshisekedi kotika la kosalema bake kotune République de Kivu ba drapeau tout botoli batu nyonso na tozo kanga bango boyoki déjà fuite en avance. J'avais fait une émission
j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, bakanga docteur Mukwege, bakanga Mbusa Nyamwis, babimi na poisa bango mo basel ba vidéo. Balobi biso tobi makambo na te bachaki komo na biso na liste par défaut. Docteur Mukwege alobi ngai na yebe lokwana te. So katango bazo sala liste wana. Na batu wana batali batu na bango bazala na bango na complot. Bache bakomo na bango na gouvernement. Bache Chisambo. Oyebi Chisambo oui. Marcelin. Bache Julien Paluku. Bache nani docteur Mukwege. Bache na batu bususwa. C'est un complot. Maintenant to de jouer complot, ba moni ke toyebi, ba bimisi ba vidéo, ba wangani. Toza maintenant en enquête comme service de sécurité. Ba kokanga mabango nyonso moko mo. Tango ba yoke indeli bango. Lelo toza mateye belete, boyoka bien. Awa tozolo banabino naloba. Nabimisa chef de l'État président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déjà donné son aval. Est-ce que vous avez un malade? Est-ce que vous avez un malade? Ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, na oyo bazali kobenga mikolo yo. Nayebi ke toza ibelao. Mais vérité politique nyonso toyebi ke mikolo yo ekomi polele po. Abimisa. Abimisa. Ezali na politique moko bien sûr. Bien sûr. Pour le bagnon sauter bien sûr. Ah, tu as le banabino diplomatie na biso. Toyokana. Toza na paix ya marche. Toza na paix ya marche. Laïté. Loba. Alors, misalion so. Je vous ai dit que le ministre de l'Intérieur est instruit. Le ministre de la Défense a instruit. Au moment où je vous parle, il y a des émissaires. Il y a des rebelles. Il y a des représentants. Mais à Kinshasa, Félix est en train de commander l'armée à lui seul dans le niveau de la cité de l'OIA. Programme Ezaliboy. Dans la semaine où vous avez lundi, est-ce que vous avez un madame? Vous avez un madame? Et l'autre journée, semaine où les autres sont aussi là. Semaine où ils banda. D'abord, j'ai dit, c'était un message politique, ils allaient coder mes contenus à Moulaï, dans la fuite de Solango bien. J'ai dit, ils ont préparé menace contre nous. Bapesi Teni, il y a policier. Nous avons écrit, ils sont un groupe tout, il y a soutien, il y a chef de l'État. UDPS aussi comme parti politique. Parce qu'il ne faut pas politique à Moukoumagnon sur la partie. Bishop comme individu, nous devons faire pression. Donc, Tomi Moukanda, Toyebisi Bangoke. Moi, je suis venu à Kombo à Karine, Aya ko sécuriser Bishop. Est-ce que vous êtes d'accord? Le lobby que les policiers sont koya, azala na carte na yeu macaron comme policier na ki. Mutunyo sont koya quand tenir la police azana carte très infiltré. Ba pesi ba tenir, il y a la police na ba chaîne ya béret rouge. D'abord message ba ko kabisoté. Mais baye dans quel sens? Ba ko sala comme ba policier. Ba qui gaz, ba troubler bino, et bo bandi mango, ba tira bo portant. Après balobake fati abomisi bato. Maintenant pour éviter bango, biso toza déjà na consigne à parti. Nous allons suivre directive donnée par le parti. Tokobuka te tokokasete. Mais oyo nyonso côté le melabiso. Oyo nyonso côté barrière. Comme les mouwa. Oyo nyonso koya comme policier. Oyo nyonso koya comme otenga na jamutu ya FCC. Oyo na jamutu ya PPRD. Okutaneka na nzela na ye comme les mouwa. Alors mobilisation zo banda lelo. Na butu ba montant otokana kana bango la fois passée. Samedi to sala quitté lelo to zo tourner encore ville Mobimba. Oyo bayebi ndenge to sala ka bayebi bakoya après. Parce que bela to zakina bango to ko tourner Lemba Matete Kabambar to beti kuna rond-point lobby. To zo sala bango ba quartier nyonso
to motiver bato bayeba ke mukolo eza moko le 9 revendication ezali Ronsard Malonda azali mutu ya Kabila aza mutu ya nani mutu ya Kabila na mutu ya Seni akosunga pays te ekomi rotation nanga azalaki secrétaire exécutif national ya Malumalu akei ya zongi lelo Malonda azali secrétaire exécutif ya nanga akei ya zongi pe ekozala kaka bongo au service ya PPRD pona kuempêcher bango pona kotelemela bango il faut d'abord Malonda alekate Malonda salini soki bango ba interine ye boyeba ke intérinement ça veut dire kondimama na ye na l'Assemblée nationale. Mais pour qu'il soit nommé, il faut une ordonnance présidentielle et chef de... Est-ce que ça signé yango? Donc pour Nangai Ronsard Malonda azana nous présent CNT. Timukolo ordonnance ekobim. Au chef de l'État lobby, ba confession religieuse, ba zongela na masolo. Ba ke kotala. So simbi ne batigwan. Namoni batunyo so bazali, président Jissa Zali, oh yokutu donc yanke ya bayanka. Donc on m'a été le bamin des athées. Donc je vous laisse le temps pour suivre Bampakanyo Subazao. Ola na materia lelo tokozala. J'ai dit que son nom lokola yango ezali plus dangereux que le coronavirus. Les jeudi tokoyeb sa coronavirus yo fanana nous pe. Parce que tokuti virus moko oyo ezali makasi, ezali plus meurtrier que le coronavirus. Comment on a alors, biso tolobi boye. Tozali pe na période topé na royaume ya bakiriku te. Boyete. Est-ce que biso tozali na royaume ya bakiriku? Comment se fait-il mutu oyo azali muninga ya kiriku? Oyo batala film ya Kirikou ba comprendre boyete. Kirikou abeti lisolo na Karabala so. Alors biso tozali koloba Karabala sorcière lisolo na yo na Kirikou oyo bobetaki les jeudi biso peuple congolais tozoboya ya. Tozali kopesa moral pona ya jeudi. Mutu nyonso oyo akobima jeudi pona ko marcher parce que peuple tokobima ebele. Tokolata ba masque na biso boyete. Tolati ba masque na biso tozokende ko sécuriser appareil électoral ya République démocratique ya Diko. Parce que tosi toyoki pe binomoko pe boyoki que ba confession religieuse entre guillemets oyo ba pesa ki ronsa ba biso toyebi na biso ye siko soki batu oyo ba pesa ki yo ba wangani yo est-ce que c'est ngolo tikala et tikali kala musala ya peuple ko loba ki bango bazali na majorité parlementaire biso lo jali na majorité est-ce que ba chaka tembena peuple yango tozebisa na ronsa nzembu toroyembela yo mukolo ya jeudi oh ya etumba na peuple o pika pende boyete oh ya etumba na peuple o pika pende osare etumba na peuple o pika pende idepese viva siko na pesa mo moral ya muke ya mukolona parce que marche on est cause la marche ya détermination tangu biso tokenda ka marche tobimaka na bamai te boyete mais na nzela tokendaka kozwa siko toza na badepute oyo biso tofotaka boyete est-ce que soki tosengi depute apesa biso mai eza lisumu se mukolana na nzela tobironsa totali marche mpo na yo parce que marche ya mukolana ekozala à l'honneur ya ronsa boyete siko lokola ekozala à l'honneur ya ronsa soki yazwi biso en charge est-ce que eza lisumu tozoyebisa na ronsard avant tokoma jeudi talaka 80 millions de congolais oyo bazali awa baya epai na yo na ndako mpona ozwa bango en charge est-ce que okokoka yango na toyebisa ye moko na bolingo ya tatanza mukolo ya mardi lobi to mpe mercredi ye moko aloba ntuka ngai na boyi na nga problème na bacongolais
biloko oyo mabunda lingaka simbisanga na boki yango pe biloko oyo bandoki balinga basimbisanga na boki yango pe parce que na bangi nanga kanda ya peuple ko wana ezali message oyo lelo nayaki mpona kopesa parce que Chombo. IDPS viva! Viva! Nazoyo cabinet IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Fachibe? Fachibe? Bagayoga nini? Mabunda ya Janini ya. Bagayoga nini? Tunda ya Kasenda ya. Bagayoga nini? Bakambo ebandaka te sali nini si ça me baluka ne petit ka marché salama toluka ba occasion bo ikala eyate salata étouffé balali bosoto sala marche le mot d'ordre la hiérarchie pourquoi mot d'ordre héros voyez bien politique voilà Bogayoga nini mais mot d'ordre est puisqu'il faut pas répondre en désordre répondre na nini en désordre panza oh biso tozo comprendre l'IDPS te okotikala ko comprendre te yo tikala ka kolala kalalaka IDPS tozali machine politique congolais toyebaka kolamba biloko nyonso na mutuka tobimisaka na makolo tobimisaka na motane tobimisaka ande okomi kolela wote okomi bamilisi bamilisi ya c'est viva IDPS viva bakayoka nini IDPS bakanisaki toza koeleve toobserve politique ya FCC ezali koétouffe baevre afati bakoti na assemblée bakei d'abord balobi nini po tosala balwa ebanda koleka tolongola nano kaboni ntango tokolongola kaboni tokobandisika kocreye ndenge nini balwa eleka après kolongola kaboni balekisi bakomi basali augmentation ya 2000 dollars ya salaire na député après yango bakei balekisi loi ya gobernina sokutene okodibati makambo ya bato ya FCC toza na bango puisque bango bazoloba nini otoa na coalition oui est-ce que coalition makambo ya bozosala ezocontribue na peuple congolais posa na bango ezali base protéger bango base protéger po justice elandela bango te bino bokanisaki kete o ezali loi ya minaku ezali loi ya minaku te loi ya FCC soki ezali ya minaku yoka balongoli kabundu bolobaki ezalaki likambo ya opposition ndenge nini bango député nyonso ya FCC bakoti likambo ya Jean-Jacques Mamba ezalaki plan bapreparaki na MRC bango nyonso na minute oyo me basala erreur ya makasi kabundu na kati na oyo ya libanda ezali trade marshe kosalama awo na Kinshasa te Kongo mobimba bakoyoka nini Mbushimai kana Lubumbashi bakongo bazosala bafuti na balobi to marshaka nyonso marsho tozotambola ya jeudi lo wana ezali posana bango eza nini ntango ekoleka baluka lisusu majorité artificielle ya badepute nommé entre autres obemi na kwazalaka postula te me ndenge nini obima de
Petit wana zolo banini. Bongai mutara bimisa fachi. Mais yo bimisa fachi. Bimisa na biso liste ya ba député au basaki na liste de pes na oya FCC. Banani baganya. C'est ça. Ce qui ozali na vérité. Bimisa na biso et puis pourcentage à fachi ezalaki ko? Combien? Bakata yango. Insistez gawana. Fachi alekaki ba petit nyonso ya kuya. Oya kaiko leka. Madini Martema. Mais yo zone que na média yoka. Alors je demande pardon. Tu demandes pardon à qui? Et pourquoi? Yoga. Bomba. Vérité ta bombi yango na wapi? Soka egoyeba? Egoyeba. Na mama tozolo ba fachi asali kora mikora koza. Na minito sana belo. Na wapi? Na belo. Jombo. Il est best viva. Na Belgique. Roi Lobby Boy. Avenue Bazaï Bengango, boulevard du 30 juin. Le lieu est changé. Et comme boulevard Lumumba. Kuna, na Belgique. Ba inaugurango. Na Belgique. Ba inauguré ba pesango boulevard Lumumba. Mais Lumumba besoin de se comme na Belgique. Papa yo somo na poto anazoyoga. Na Belgique. Ambassadeur. Okolinga koyate me biso tozo yeba ke awande ezalaka base ya masolo richesse nyonso etoni na RD. Fachi akei c'était hier. Azana Belgique. Mais azosala système ya kora mikora ko. Wana eza biloko ba enfant non admis. Baliaka te. O biloko bichoko ya pa. Omoni boro so ba bomiso so boro wana nani wakati. Baliaka te. Wana ya papa. Soki olie okobela malade. Ezaka ba mikolo. Elekeri c'est sawa. Bazo yeba taka babanda wapi basuka wapi. Lelo facha lobi boy. Tunda ya kasende. Wolo. Bongai tunda ya kasende. Politique est combien de? Tika. Biso ide besto kolamba politique ata olingi fachi to kolinga ina ko. To kolingi so fachi na ko. Bato tout bazali ko sala. Boyo kabila combattant s'il vous plaît. Bato bazali ko lelo vérité des îles. Zembe chacha kata salinini. Beta maboko combattant. Simba micro. Il est parti au pouvoir. Si c'est que dans mon baloba qui me il est best à pouvoir. Opposition que tu as là pour exister. Est-ce que l'opposition ça dit? Et puis il faut un paiement. Il faut un paiement. Est-ce qu'on a permis? Il faut tous en repos, tous les temps, tout l'enderke. Kuna na kasumbala se bato peti bali andengini. Koto bali andengini. Ba pesi biso musala to zonga na balaba. Fachi a pesi a lobby boy. Na moni otunda o se connectawa. Nani a pesi autorisation. Olo. Kata bilo. E kata singa kende ko benga yeme. Fachi a lobby na lingala. A lobby kaka ndengo longo boy. Confioto localisation te. Wolo. Lelo Facha décrété 6e fois état d'urgence. Après ce vice-ministre de la justice, à l'objet Pétio à Lungwe, il y a un document. Non, Ayang assemblée. Better Fatima, better Fatima. Tunda ya kasenda zolo bali yoka. Azo sala aventure à l'obité, na ko démissionner té. Ba yebise boy. Yo c'est la calme. Vous
bien ngai ou bien yo. Otikala tala FCC elingi ekomisa Faci dictateur. Faci va le bite nanko. Il faut nabakisana nu mungu ezala na mesa na mwa pilipili. Eza bongo te. O biloko ekoma mwa gu. Lelo l'Assemblée bazelaki ministre de la justice aya représenté na mabunda azaki surpris atala boye bon tous de la proposition troisième sixième prolongation ya état d'urgence ezali par le ministre de la justice atala boye alebi te ye aza te ngai nde Facibe tangu tobanda kuyebisa bino tokobetone bino ande silo rouge bakomi lelo o tunda Monesco akai musika alobi lelo nini na Congo il y a un danger mutu akai koloka Monesco neni kabila kaba bangara alobi je suis en danger madame lukuta mabe nalingi nakufa yaka bapeto balobelanga liwa bapetipeti oyo tunda ya aluki Faci na chombo Faci a changé sim azali kosolo na frisel akomi na moto ya orange aluki orange akomi na fo numéro nyonso soit était soit pour permettre madame les zarigu yako sunga biso madame ayabo ya benga ibisi Faci olobini président ibisi kete bapeto balekisi surtout ye to solo le lobi akay ko changer azongi batone babandi ko importiner ngai trop c'est trop nyata baruto tozana moma ya état d'urgence Congo lokola balingi basakana nango Faci abandisi ko frappe po Faci a facilité a frappe bango ezosenga biso na bino balaba oyo tokosala awa ekozala Faci alebite ce n'est pas moi c'est leur droit lokola badeside madame Janine na yo sénateur nani Alexis Tambo mama wa musale sila kata salini dala politique bande kona biso tozali na bango travail na bango bayeli biso ba piège na bango eza nini bakambika Faci baya kolakisa li pakete kaleli pemati 3 francs chef du gouvernement eza nani c'est pourquoi tozo peut exiger président longola gouverneur banque de wana yo soki kagrase wana alo de wana longwa président acha mutu oyo akosala ke dollar ekiti bango baza na complot nini mbongo nyonso bazosala complice na baindien na balibanais bazwa mbongo bazotinda fo crise ya franc ezala te dollar eza te okei boyo okomi o masa auto chawa 197 okei kuna o masa sumbelanga dollar na 198 bato bazosala crise wana FCC nyonso wana po bakomisa Faci baloba te population talabi dollar emati et puis baya kobima epa papa wana nzambala ambongo na regrette komoni ka église catholique tozala catholique oyo toyebi ezali kaka ya malula oyo to etikali ya bava mais pour preuve papa wa Roma alobi boy yo cardinal ambongo soki olingo osala parti politique tika église na ngai
ozali mutu ozali na kati ya kotia confusion na peuple congolais. D'abord tala facha okende Italie akende na Rome akende wapi? Seule personne. Il est best viva. Facha kocha pe même gérer. Oh, yabisa kufiawa. Papa leki na wa kufiawa nani? Gérer mulumba. Ouais, maison civile. Alingeka cha ye. Me bacha mbongo puisque poka jinara ndima. Nani? Papa ndima, il faut signature ya chef de l'état. Yango ndeko signifie que te naza d'accord na muto asa congolais. Puisque ba identité nyonso mona ba noma ba ha biza. Baza ba roi. Kabila Kabanga à l'époque akende na kombo ya Rwandais. Mais muto akende ko confirmer cardinal Mosengo oyo Tshisekedi wa mulumba. Ba trahisaka toujours IDPS. Balinga na bango bisote pona nini? Na CNS la conférence nationale souveraine Mosengo akende ko pona nani Kengo Dondo. basala eloko wana na trahison. Yo Mosengo loba kete Olive Lemba za médiocre. Olobi ba kabilisi baza ba médiocre. Okei ko inaugure hôpital na baona ndenge. Ndoki 88 à 89 Ndoki. Batunyo soto bazo bizeka intérêt na bango na. Sala bataboy. S'il vous plaît bande wa catholique. Soko za ba manseri kutu bazo regretter. Tala bango ba perdre ya losambo. Il est best vivant. Ba manseri ba regretter temps perdu. Oya molimo musatu moima. Kotoyo ambongo friendo. Ambongo azokende koloba nini? Na seni lokola chef de l'état za Muluba, jamais tokocha sisi mutu aseni Muluba. Mutu memi tribalisme ya boy awoti wapi? Toyeba. Bamba. Donc, eloko ezo salama batoyo soki totikeli bango ta bango bazogene biso towelisa manda esila ntango tokosala après 2 ans baya kobanda kotaxe biso mpe tozeli bango mayele yebe. D'ailleurs élection mbaloyi eza loko na Russie. Na Russie batie lisusu bakeye élection balobi Poutine kaka yo tina 2036 yo ya go changer avant on fait tout là Boumananine ya soda Boumananine soda le vite président Toloka kala masa yera ngamondo yera ngamondo bongo na beta ndo abengi madame il est pas viva soda bengi madame alebite boni bino na kanko wala lebite biso arraché yaki déjà ka yo salaka musa il est pas viva bongo soda siko ya koti na Ituri o akuta ba mai mbumezo toka ande zote po soda bunda bien asenga ka motivation mais à l'époque à Kabila Kabang asikala ko sala ngote mais tozomona mwana mwasi moko oyo wa kuisi déjà 45 ans azana mwana tasa milliardaire soki nani Jeannette ka azolo bake o via basoda sa mabe bino banda 18 ans bosala le basoda salaire non soki tozongisa rang yoga
soki tozongisa rang ezali mpona koédifier base et puis koyebisa bango ke c'est ça le moment où biso totelema maladi bien sûr mais na Congo toza bato ya liboso ya kozwa par jour 525 guéris na coronavirus 3 jours apamba tokomi na 3000 guéris beta maboko mpona nzambe ya Congo beteli maboko bakoyoka nini na minute oyo bakei koteste kisi ya Jérôme balobi te kisi oyo ezobikisa bateste boye moto azalaki motema bacibi ye ka tonga boye masa yelanga Ine basi viva! Batu babiki ande! 3 jours, tokomi na 3000. Bon, ça te sera une semaine. Guérison totale. Et puis tokomi champion du monde. Tokomi ko traité ba américain avant oyawa, au fouti visa, au fouti 5000 balles. 5000 balles. Bongo ekeina kwesa leta. Tokomi na expérience ya kotuna tena monde. Mboka o nzamba beni apesa bango mapamboli eza RDC facha keli banda akoyi kozonga dans 4 jours yebe mais en attendant facha keli aho tosala ba pompage eza bongo te pompage ezali tangu tosome mama bende yango yeki bamusiba lebite Chanina l'habité, naïté. Oh, les population à l'habité, bisona yo, sotona. Mais pourquoi on a mon CNC, comité laïque de coordination, nous sommes d'accord avec l'IDPS. Mais CNC, comité laïque de coordination catholique, balobi, en bongo aux enfants. Biso ide pesi tolobaki boy biso na catholique tokozala na 50-50 baboyaka yango est-ce que marche basala eresire baevêque baimam bato nyonso balobi tozobima omoni ntango tozobima makambo esalaka décision eutaka balabala makambo nyonso tokosala oyo ekouta na balabala ekozala applicable alime indépendance euti na balabala oyo lelo ezotanga balabala démocratie balabala me ntango tokobima na balabala molungu ekoya te okoluka mai te état d'esprit yango moni tere ya jeudi facha ke libanda kobeta masolo ya banoko moto po babongisa masolo tonyata borto puisque tango musinya komaka makasi balobelaka yango nini soki eleki okosali nini elanga mai bato oyo il faut to frapper bango. Le Roi de Bazok, quand c'est 300, l'équipe population, cette fois-ci, nous allons nous réunir comme un seul homme. Pour tous ces gens qui sont là, bien nous allons vous aider. Mais t'as la balle. Il y a un moment où il va regretter, il va dire, Kabundo, moi, nous, ils m'ont pas loué, c'est un dingue. Basalere mambe continue est-ce que mambe continue balaka yango donc na sengi bino population bazaki na posa bayeba biti ya IDPS na pouvoir biti ya IDPS na pouvoir ezalaki ko instaurer état de droit FCC na état de droit bazoyokana te na telemaka na bisa kabila yeye azole kabila kitisa vita ba petit oyo alikimbuta kendo kata nzete bakata nzete na tongo
tomoni nani oyebi esi wana ya na manga sukali yao nyonso wana tosila ese bakomba te basila d'ailleurs lobi lokola marche eza te marche eza jeudi yo soko oye na tongo okutani boyi salama yele kombata ntango idps apesi mot d'ordre alobi mpo na jour nini soki yo bimi lobi oza moto anani lobi eza idps te peut-être okozana parti politique mosusu là je vous informe puisque ntango bakokanga yo bakotuna idps azali na marche na ye jeudi yo outi wapi toza biso na biso tolanda idéologie na biso ezali konstore état de droit bakereli oyo ya nsima ndako totika yango eza bongo te tosimbana main dans la main mokongo d'abord nalingi nasilisana bandeko ba Congo basali déclaration balobi boyi oyo tu tokoyoka tangi kombo mabe na ya Faci d'abord Faci à partir d'aujourd'hui alungwe moluba akomi mukongo betel Faci tozala déterminé jeudi tokutana po tosala mama na masolo tosala kwenda mikorako idps viva abona tande yebisa biso boyi oyo tokoloba na sa mabele yango nde kosala mabeliko awa tolobi boye moto oyo akanda ya Zambe wetumbaki Sodome et Gomore etuna misala ya bamuna ya FPC ya lamuka tosi kolanda ba animateur ya UDPS ba communicateur ya UDPS ba o basala kaete bayoka posa kozala congolais bayoka posa ya kosala politique mena moyibi te mena koboma te mena bosembo nyonso ndenge tokobela mikolo nyonso tokobi na biso na suka mena kolinga na bakisa isusu pona kobenda na bandeko nyonso matoyi ete ba oyo bazana likanisi ya mabe pona kobebisa to pona kosala mobulu la police kozala pona kokanga bango et puis ba renforcer sécurité ya makasi pour to yoki ba komeli biso na ba message balobi ete mama angie biso na bandeko to ba kombata ba milengele pamba te ba kolatisa ba bandeko bana oyo ya soki ba shege o ba bengaka ba beret rouge wana ba kolatisa bango ba tenue ya la police pona kosala mbilinga na kati ya butamboli ya baimboka pamba te tozali juste na confiance te bokolo baba zuteni wapi bateni wana basala yango na limité a il faut déjà l'état luka déjà disposition nini ya place kaka moko ya kozwa to l'état yemoko azwa ndingisa ya kosala bateni soki yemoko kolinga ateka soki ndenge nini na yebite mais aluka disposition nini oyo ko ikolong eza pe insécurité wana po mutu mususu azosala teni azotekela l'état eza insécurité moto na ko ikosala pe mo groupe na ye esala kama beto esala ka bambeba na kombo ya la police nengwana na kokebisa na bandeko nyonso basalelinga message ya lobisi yebisa bango ete bakolatisa bandeko ya beret rouge bakolatisa bango bateni pona kobebisa tamboli ya mokolo wana mena yebiete ba kombata oyo abundelaka Kongo na ndenga solo akotia penza liso na likolo ya liso pona kosimbelo kwa moto te pona koyibelo kwa moto te pona kofinga moto te yo kotambola na yo pona bosinga na yo te basala réforme ya seni et puis balongola ndeko Ronsard Malonda o azalaki adjoint ya nanga tokoi kondima yete banda lelo te lobi pamba te bango nde bamemi biso na eta otomona ba député oyo babiseli biso to zelaki te na kati ensemble en tout cas wana e kosala biso penza kitoko te kosala biso ete to telema biso nyonso to bundaka na tina ya Congo to komi na suka na pesi susu matondo mingi na biumbu o aza sima kamera na pesi susu matondo mingi na Mike Luzola dio o asala kaite bilili ekota na kati ya chaîne na biso tindika bosolo na tindika na pesi matondo mingi na bazalisi ya chaîne na biso Papi Kelly Rifin Kisombe baende basala kaite bilili ya boye e koma pa bozwami te bomona tindika télévision eza na nzela ya
Rifin Kisombe na Papi Keli bango nde bazalisi ya chaîne tokutani mbala sima papa général Mayele na peso pe matondo mingi na mama Charlotte Ndenga Moïse Kazadi tokutani mbala sima.